En fait, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais féliciter Fally Ipupa, l'artiste international Aigle Mobutu, pour la sold out à Lilo. Alors, sold out déjà, ça l'amène en haut depuis. Vous avez une interdiction, yo le bon à télé, jusqu'à ce que le Stade de France, il y a un moment de publier pour que ce soit le bas. Déjà, babillet si la kala, sold out c'est salama. Félicitations à toi, Fally Ipupa, à vous, Fally Ipupa. Aigle Mobutu, notre papa, notre yaya, notre tonton. Donc, le premier artiste congolais, Nandinga Bakin musique, vraiment. Tout le monde Bagim Simanakoto. Avec Stade de France, et puis à ça la sold out, ça montre combien de fois on a capacité. Je vais répondre vite, na Koffi Olomide. Koffi Olomide, en tout cas, ta jalousie est commis annexée. Et commis vraiment l'équipe. Déjà, au luka ba problème pour te tchaoka. Kofi azana luka ba problème pour que ba tchaika. Toi-même vous en honnête la vité. Taka muto bana biso ke nzamba kabarate a defisaka. Donc pour toi, nzamba kabarate, nzamba defisaka. N'habite ceux qui olinga que l'acception comme le fois sataniste en fait parce que le Dieu tout puissant peut se souffle de vie avant to yeba ke ya existaka. Donc akabela biso déjà bon moya seko bon moy na se amabele avant que to yeba ke le Dieu existe avant to yeba ba maman la biso to sana libumo maman ti to bima akabela biso likabo précieux et oza bon moy. Donc koyeba nzambe so to koli to mo comprendre que Dieu existe il faut to sambela pour Satan zali to ko apprendre on a ki mokolo mais lo bana biso nzamba kabata devisaka. O bana biso la chanson mo maloba no suka iloko mo so ki élection Satan ndoki. Élection nzambe te mais Satan. Pendant la chanson combien de fois nzamba Satan pana pona yo Satan za puissant. Biso ce que depuis que Satan za le tout puissant te. Je fais na bini nina lo bana lo mo na kanda mo. Vérambo yosu ba yambi yo sa conférence de presse. Pourquoi autant aka combat ba konzi, combat ba politicien, combat gouvernement, fallait vraiment na place à coma. Fallait so monnaie que c'est aide la politique ata jour morote au cas contraire yo kutu. To banda ko répéter pas na yo jour moko to répéter pas no maman olive tinda ba benga o lata ba veste no ba 6 boutons. O demora voiture ke na kingakati. O sa so inerdita ozonga na talent enveloppe à chocolat munene. Au moins a fallu na bekebeleke oboka ba président ya ko kokole fallait azana fachi sans pour autant que tu bino boyeba ba yembela den lo vraiment Denise Nyakero et pas Fally Ipupa bon mona ke abetela ngo tolo jamais azo ko tu kombo abreja azaki na président de la République en France jour ba ko pesa mbo de jour obeta match na ba Macron bon mona ye mo le kana te va lobela jamais ka ba fanatique nene ba lobela ka biso ba leki ninde ko chama kelele yo za connaître yo kasando so lobi bongonde et suis Fally so mona Koffi Fally depuis abanda depuis 2006 ti lelo no gouvernement et pola ine lokota yo pestiano a obeta total out chabeta osa toujours na ba crête tant yo kende ko retirer demande non na Sénat okoma politicien olingola nda papa Lutumba Rochero okoma politicien au sénateur na otika musique oloba na biso album no ya suki za 13e apporte mais ti lelo continue la musique oka sonité ok na Sénat yo mo ko retirer candidature pour mona bena ke ba beto sko 12 toro oh ba la kisa o nani yo le kan émission o le kan émission o ndeti bona la ksoka oh yoti l'histoire du foot et de la musique ouais la kisa na la kso mu lui c'est Anelka le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique ouais ato lobby ato salinyo so sala kawana osho kumisa ye. Là, combien de fois tu n'as jamais été honnête dans la vie, dans la vie, on a des problèmes partout. Tu as des symboliques parce que toi, tu es problématique. On a des problèmes dans la vie, on a des place ni aucun coup là. Si comme makamuna yo zo sala wana na ba sorti album ba sindi et talibi sauté. C'est là dans l'action yo moko hein. Combien de fois ça kano honnête dans la vie. Wapi yo ah j'ai là dans l'action. Tala yo. Tala na ta maloboloba. J'ai là. Yana l'action malobano moko. Fally Ipupa aya na quartier la te na moment moko dramatique. Na moment où na vie na ngai na zwa la plus grande trahison.
o babenga pena likongo na mokongo batianga pena mbeli na mokongo na koya makile tanga me na kufite na telemi lisusu fali ayaka na moma wana tango bazwaka bamisie nanga bakosalisa bango quartier la te akati wana ka yo ozala lelo okumisi lobi ofingi nani Il était 9h30, heure à laquelle le président de la République Joseph Kabila a reçu l'artiste musicien Koffi Olomidé au Palais de la Nation le samedi 16 novembre 2002. L'occasion offerte à Koffi Olomidé de présenter à l'autorité suprême les trophées Cora édition 2002, couronnement d'un travail de qualité récompensé en Afrique du Sud. Akutu mulai na okata omukuse nde bayamba yo nde bakabela yo okenda kosenga audience mbango pa Joseph Kabila mais kaka yo mutu moko yo ye on émission sango Maréchal un grand homme très grand homme musée quand même musée Kabila nanga na hypocrite le kuta mabina sepela c'est pas lelo na vanda na tala nini atikela biso rien sincèrement na mona ati mais na Joseph Kabila quand même ozaki c'est surtout ko embaki kitu za Kabila na nyuma iteke tangu azali na bureau ya président ya Congo azali ni utonga kinga kati très impoli très bako kabele lelo lobi obaluki oyo président ya Kabila ozaka honnête te yo botama poza motema yo botama ozala kwa mbuye mokili ozala jamais honnête na vie oza ndo kitato yo oyembeli Tshisekedi le grand esprit Aléna Kongoué père de la nation merci aussi à maman Denise la maman moyibi na mwasi no kovo botambola partout yo za honnête yo senga lia pardon na tongo lobo bandeli lelo net vidéo senga ka lia pardon pour la bisou Cindy qui fait tant de bruit. Cette vidéo j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Osenga alia pardon pour la vidéo pesa Cindy bisou osenga alia pardon ozala honnête tata partout yoza honnête ne lokote ozala honnête na vie atambala mokote vino mobimbo ozala ka lokuta chiko mutaba contradictoire boye Fachi fais attention avec ce monsieur omoni kanda sali Kabila surtout yokutu akosambuso koleka ezaki Kabila kitio ya Kabila ile komi Fachi alingaka Congo le koso pouvoir bomona afali na baraki le koso pouvoir obanda ko kosa mokili ke yonde le patron de la musique congolaise yonde le boss to ya ko comprendre que ça le boss ozwa disque d'or ya solo te depuis obanda histoire ya Zaire Congo Zaire ti le l'autre ozwa disque d'or te certifié ya SNEP ozwa ngote oyebi ngote pe carrière silo tu ko ozwa ngote Cindy kutazwa loboko trophée te ata tonga trophée ngonga trophée zwa te bongo yo tata na ye okosa biso le patron de la musique congolaise njoka era na bawera ba tonga ba immeuble ça pour ta baloba ba jibe bazawa na baloba te yo kosa biso fallait na vérité tata la palais a fali tel espace à lopango no ba voiture kute ko tonda na kati te wana espace okoti sa 7 voiture na kati te osoma Jaguar à lokuta eloko Jaguar ekitara te tout mensonge oya ngaka kangisa fere yo to biso zana la kiso parce qu'il comprend déjà tout nabao faire les camerounais dans la justice donc coloria qui n'a pas convocation donc c'est normal donc lui ils ont tout pas que na bolo ko non lui va bloquer aller sur un franc symbolique va ni ils ont pour la leçon pour la pédagogie pour la petite pour pas contrat on a tout ça là ka mutakangisa fere yo supportable choqué moi tu aimes choquer les gens laisse Fali tranquille obeta stade défense et carrément moulai otikala musika fallait doubler na vitesse na roll sur moto aloba droit chemin bocha tembe bozonga na droit chemin bino tout oyeba alekio na musique alekio na vitesse à vie alekio na mabutu aussi là vana na ekojuku ya mwasi no tika Fali kena ko kingino ba pour ma famille na vous qui para Fali liboniko papa chaque intervention yo fo obima olobela o krecha Fali so mona Fali na lokoso gouvernement o ayemba